Bandeko, est-ce que boye biete Adolphe Dominguez, Seleo na Feri eza kope na bango oyo bozoyoka baza kotinda Seleo akende kolobisa nani Werason pona concert na bango pona anniversaire. Kope yango eza nde bongo po na kobeta anniversaire wana bazomona mutu akobimela Wera directement azate. Kope yango eyaki na maboko ya Fere Gola. Kope oyo bozoyoka ya anniversaire o balingi babeta concert anniversaire Seleo azokosa ke ye mutu ayaki na kope. Eza kope ya nani ya Fere Gola sika ba utiliser Seleo parce que Seleo azalaka petit. Donc ne baza ko utiliser Seleo Adolphe aza sima likambo wana. Parce que bayebi soki Adolphe akoti likambo yango, Fere akoti likambo yango avant ba contacter Wera ekobimisa problème ekozala neti Adolphe baza na kati ya likambo. Yango basali neti Fere aza na kati te, Adolphe pe azate, baza kotinda sikamu ezala on dirait Seleo mutu ye moko aza koya na ba makambo na ye. Bandeko makambo eza ebele na makambo oyo. Lelo na ko comprendre pourquoi Adolphe tango akendeki na Paris, batunye likambo wana, alobi akokende te. Depuis déjà si ayoki na côté ya Congo, na côté ya Kini, Erichwa Tanabe aboyi, Werason aboyi koyamba Seleo, alors Adolphe pe akoti likambo alobi akobeta te. Bandeko makambo eza kotambola na cercle, ezo tambola boye. Sikanamba na komituna. Adolphe Mutami bengaka grand chanteur, aza grand, yepe alobaki aza soki nani soki star ya mboka Congo. Pourquoi ye moko aza incapable kozwa initiative? Mais aza kotinda Seleo. Fere mutu azolobaki yende azalaki pe cofondateur. Pourquoi baza kobanga kozwa initiative wana ya kobetisa anniversaire? Il faut kaka balika na Wera. Yango ne komi na ekotala ba musique na bango ya kala, na ekotala so botali par exemple Solo la bien oyo ezalaka ya hélicoptère oyo te ya ba mikomboso oyo hélicoptère parce que Solo la bien ezalaka des clips. Oyo des clips wana Adolphe alata pe uniforme lokola ba musicien tout bango tout balata noir blanc, ba pantalon jeans ya noir na ba manche longue ya pembe ya ba t-shirt. Wera alataki jaquette ya jeans na pantalon ya jeans différence na bango. Soki boke na ba makambo ebele bokomona ete Adolphe azalaki lisusu na poate na wenge maison mère. Sika on aza komema naza kolakisa bino pourquoi ba Adolphe wana ba Fere mutu azana kope. Soki botali ba série moko boye série moko boye nani oyo Fere Gola na Adolphe bakutanaki basololaki ezalaki makambo ya caméra mais bakutanaki déjà basi basololaki likambo ya kope. Après 2 semaines et 3 semaines de boye komona Seleo abimeli na likambo oyo ya kope. Alors sika so botandi ko tia ba point place nyoso bokomona te Seleo atabino moko boye bi Seleo ba oyo bayebi Seleo aza mutu oyo ayebi makambo. Producteur nini ndako ya kobimela Seleo akende kotinda message pa Seleo na Wera. Pendant que Wera azana ba producteur et puis aza koni batu ebele à part Seleo ba kozala na téléphone ya Werason. Na Paris wana ba oyo balingi ko produire bango baza na Paris, baza na France. Bayebi ba place oyo ba golf kizola bazalaka. Bayebi ba place oyo ba banani oyo ba mère maman Claudine Kina bazalaka. Wana nde ba ekiri ya Werason. Pona ko contacter Werason. Est-ce que vous allez vraiment bien pour na ba producteur ba yebi makamwa ba congolais ba kende koleka pas Seleo mutu azana conflit na Wera? Bandeko kope zalaki ya Fere Gola. Fere Gola nde ba pesa ki makambo parce que ba yebi soki Fere asali likambu na Wera et puis babakisi héritier bango tout seul ba komi wana ekozala bien. Mais tangu baza kolobela anniversaire wana il faut Didier Masela azala, il faut Adolphe azala. Et pourtant Adolphe na Wera na ndimite ke kure kozala parce que Adolphe mi mona ka pe grand, Adolphe mi mona ka danser, Adolphe mi mona ka ke saye wenyango pe linga ke simbate. Alors on a sens wana sika tangu Seleo akei et pas ya Wera moni ke simbite, ake pa Erichwa Tanabe simbite,
automatiquement kope eza ko foirer parce que ba oyo ba ko simba concert bo bazana liloba pona concert eza sele yote eza Adolphe te eza wera parce que bazo solola na faire gola pour faire donc bazo solola na faire pour a négocier nanani na wera tango ba kope yango komela ki faire ayebi ke eza impossible na ba minute oyo akende komema kope pa ya wera yango lekaki pe asali erere koleka sima ya mutu lokola Seleo mutu ya ba conflit. Alors bande konanga na sala ki émission moko ça fait à peu près une semaine ou be 4 jours 5 jours. Soki vraiment Adolphe ndenge ami mona ka za grand azape azala ki cofondateur akende kozwa mbongo wana basolola basala ngo na faire soki bakozala capable encore une fois sans wera son avala kosalela wenge mesomer et kozalati parce que wenge mesomer ezelo ke bandaki kala depuis so ba année 80 combien kuna eza ko tambola Adolphe atikala jamais kozala parmi ba signataire ya ba fondateur ya wenge donc ekosimba te Adolphe eza impossible à sala concert akende na kombo ya wenge mesomer à moins que ezala wenge tonia sika ba producteur bango bazana posa ya wenge mesomer Adolphe est-ce akoya na mesomer mutu asala déjà tonia kuna ou bien ata soki Adolphe ayete sika koy makambu ya fere nani Seleo bango moko baza koloba fuera son aza producteur aza sous-productif ete baza ko finga ye sika bakosala yango ndenge nini mbongo ndenge baza komona eza ko be baza ko manquer bazo zanga chance ya kozwa bambongo pona ba polémique na bango encore une fois soki bolandi makambu Fali alobaki kala mingi teza na ba vidéo moko ezalaka na ba réseaux sociaux Fali azalaka toujours reconnaissant abengaka Kofi vieux quadra abengaka Rambo vieux quadra toujours azalaka na reconnaissance ya mutu asala ye mutu amemaye na poto mutu apesa ye vi azalaka reconnaissant mais mutu lokola fere Seleo babosa naka des fois loboko o epesa bango loboko esala bango babosa naka likambo wana sika na mitu naka soki fere azalaka na place ya Fali o yaza grand mais aza komikitisa elingaki ezala ndenge nini mutu lokola Seleo soki azalaki na force kaka ya Fabregas soki azalaki kaka lokola Fabregas nde bato bamelaka mai te me nzambe sika yebaka kotombola na kokitisa mutu nzambe ayebi ba orgueilleux bakendeke musika te ba ingrat bakendeke musika te nde eloko toza komona eza kosua eza kosala eza kobebisa avenir ya bato lokola ba Seleo soki lelo faire aza ko tourner à rond par rapport à Fali Ipupa c'est parce que soki botali sur ba départ ya Fali ezalaki droit chemin sa kofinga sa kozala ingrat epa ya mutu oyo apesa ye vie mais fere ami mona ke mbana wenge tango azobaka ngana za mwana wenge pona fere kozala mwana wenge eza kozala impoli pona fere kozala mwana wenge ezala kozala ingrat yango bozomona ingratitude yango elata fere moye pe abonga moye pa sala makambo ya malonga na miziki eza lisusu te. Alors Seleo déjà na ndenge asi échoué ye mutu alobaki kozonga na ba kroko na ye na poto j'espère que aza déjà prêt à kozonga poto na ba kroko na ye akende kosala ba fête ba orgue na ye akende ko bakisa ngo mingi ezala ebele na poto mais tant que bakoyeba komikitisa te tant que bakoye ko la valeur ya mutu apesa bango quelque chose na vie bakotika la jamais ko accomplir ba besoin na bango ba désir na bango. C'est là que la toujours mutu à YouTube, à la mutu ya ba analyse, faire kozala toujours mutu oyaza ko betaka musique ya likukuma pendant que ba misusu oyo ba si ba comprenage baza ko continuer bien baza ko tambola na bango bien. Bande ko ngai eloko nangaki na bisabino yango wana kope ya Seleo oyaza ko lobela makambo ya anniversaire ya wenge ye mutu ayaki nango te eza likambu euti epa ya fere avec association ya ba Adolphe Dominguez sika moye ba solo la na wera ezate yango balingaki batinda Seleo mais comme wera paza mutu ya ba esprit asi atimbela déjà je
makambo yango ekosimba lisusu te. Ngamto na bino Gilmas bandeko bocha ba commentaire na bino, on est toujours wana pona ko continuer ko pesa ba point de vue na makambo zo leka na musique na biso. A plus.